Tata Molimo Santo biso nyonso toyoki ngonga oyo uti kobeta tozala na esengo po ete lelo ezali mokolo ya yenga ndenge nzembo bayuli elobi ete je suis dans la joie comme dit d'aller à la maison de l'Éternel. Tozala na kimia ba téléphone na biso tokanga yango ou bien mettons cela en mode silencieux pour ete molimo ya tata nzambe ezala kati na biso. Tokobanda na nzembo tokosenga papa dirigeant apesa biso nzembo sima tokosenga mama Longi mama Maya akokofungola biso libondeli l'ouverture. Si mwanzani ufatira muki mwana kyane tera mese salukia muzanzambi si mwanzani ukatira muki mwana kyane tera mese salukia muzanzambi tusalile salukia nzambi mukeleka 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 tusalile salukia nzambi mukeleka ezaya mvima kahika mkuluka. Okoko ya tata mwana pe tata Molimo Santo tata nzambe kolo esifokasi mokimba mokianga ni Molimo Santo nzambe wa biso papa tozongisi botondi epai na yo koyo ezali molimo tata Molimo Santo pasi mokimba mokianga papa ngai mama Maya nafukamisi bandeko na ngai batondi milimo bilengo ya ndenge na ndenge nzambe wa ngai nasengi bolimbisi na nyonso na kosala po oyo tosepelisaka yo te nasengi bolimbisi na nyonso tosali semeni mobimba papa totamboli tonyadi toyoki tosimbi tokanisi mingi oyo esepelisi bokonzi bwa yo te nzambe limbisa biso tozali kaka bana na se ya ntango toye nzambe na biso oyokaki libondeli ya mwana na yo moko na moko auta oti na ndako ti tokomi na esika oyo papa tomitiki epai na yo mpo oyo ozali nzambe se likolo epesami na yo tatasi mokimba mokiangani likolo milimo na biso papa amokili mobimba utankamba yo seleni bongana yo esi ebetaki baparoisi nyonso plasi bambongana yo ebeti nzambe na biso tosengi présence na yo tata Molimo Santo pasi mokimba mokiangani awa mpe na kati ya paroisse na biso ya Paris Blanc mingi nzambe na biso toyebasani ya pamba mingi tomeli bakisi tozwi batonga totoneli maladi ya ndenge na ndenge
toye liboso na yo tata molimo santo kolo milimo na biso nzambe ya banzambe médecin ba médecin toye opesa biso tonga pe kisi na yo molimo tozonzo tokimia papa lelo toza na programme monene na kati ya paroisse na biso ya Paris Grand Minute programme nyonso totiki epai na yo nzambe na biso présence na yo tosengi ezala na biso ebandela kite mpe kozala kite suka kite papa tobengi présence na yo kozala elongo na biso tolingi kolia bilei ya bomoi papa atelemi liboso ye azali kaka moto nzambe na biso tata molimo santo tosengi otelema na makolo na ye oloba na mongongo na ye oloba na mongongo na ye maye oyo ye akopesa biso papa euta se epai na yo biso mpe tokoyoka yango tosengi ofungola biso matoi ya molimo toyoka tobomba tola suka tozela ngo eyala ebande mpe suka problème tobengi présence na ezala na kati na biso kimia na o tosengi na lingomba na o mobimba otankamba yerusalemi dans les 3 Congo, RDC, Angola, Brazzaville, tous les 5 continents, papa, Afrique, Europe, Amérique, et Océanie. Papa, le bon moment, on t'aime, ça vient de nous. On peut être un peu de choses à Kenya. On a compris que ça travaille. Tata, moi, peut-être que nous sommes tous les gens. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tokozwa mokanda ya tata nzambe po ete totanga livre na biso ya liboso oyo tokozwa na psaume de David nzembo bayuda 150 verset 1 à 6 tokotanga psaume ya suka psaume de David 150 verset 1 à 6. Si nous allons trouver, nous allons lire ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toko mina monga oyo toko kumisaka tata nzambe na banzembo. Ndenge ezali momesano koreki, jeteki, dirigeant.
Kabala
mukembo wakuwa wause tumwene kese kikiru unasitu yindira mukembo wakuwa wause tumwene kese kikiru engenyaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko engenyaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko Jojo wesanga kumpampuruzi vira ke mona moyo Jojo wesanga kumpampuruzi vira ke mona moyo Enkenaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko enkenaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko Jojo wesanga kumpampuruzi vira ke mona moyo Jojo wesanga kumpampuruzi vira ke mona moyo enkenaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko enkenaza uzitusonere genebo makasi gatubikidi kansinge kwakena utusonere eisudo utusisiko Thank you.
Asali bayo
Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras pas devant elle, et tu ne serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en fait un jour saint. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu as commis le 2e tour, merci. Bye.
Mikaya
Assisi, il caouet ce soir, mon père les eaux, tata qui va pour tout, Wamvulusi, et puis pas si tu douilles quoi, mamuna masa, mamu, quoi, pas si tu douilles quoi, pas. Assisi, di caouet ce soir, mon père les eaux, tata qui va pour moi, Fulusi, et pas si tu louilles quoi, mamuna masa, mamu, quoi. Pasingendo te guapo que pulusu. Pasisi kita mwese so mu pede so tata kimba tu mo pulusi pulusi e pasi iluye kwa mamuna masa mamu wa pasingendo ewa ke pulusu dame pasi sa weswa muna pelesa yewa fisa banabani ulama fumanata si ituye kwa mamuna masa mamu wa pasingendo ewa ke pulusu si ituye kwa mamuna masa mamu wa pasingendo ewa ke pulusu dalla pasisa weswa muna pelesa yewa sisa banabaki ulama fubanatatu ewe pasi iluye kwa mamuna masa mamu wa pasingendo ewa ke pulusu ewe pasi iluye kwa mamuna masa mamu wa pasingendo ewa ke pulusu.
Isana
Zambe alingi komoni sakemo na ye.
ya tata mwana pe tata molimo santo. Ngonga oyo ezali ngonga oyo tokolelaka pasi oyo ezali na mokili. Tokosenga pe kimia na kati na lingomba. Pona yango tokosenga papa Kengi Karel. Tokosenga mama Kengi Eugénie. Et puis tokosenga papa pasteur conseiller général ya lingomba ya tata molimo santo papa Mawawa. Pour Lucy, wange twinziki, Lorisa, watufuluza. Pour Lucy, wange twinziki, Lorisa, watufuluza. Mambo mengi matuzungiki. Wangesaidie tutata dalunga na kiangani, wangesaidie tutata yangenda kumtima, nge mama mwilu muda bana, ninge iba kutata simoni kimbangu kiangani. Papa tala tuzifuka ma, wankadisia kuna bifunda bietu bia masumu, chunguda meni mutazonza papa unzei. Tena kwa nketo mweswa mpime nge kutsole le papa. Mpasi na banzi lanza ya mvimba. Papa kumbika na bamuno kakako vila kana mizani vila kana pembiza panzani do contraire o yave tata jange ndako watutera jo ke tala kwa talo zolono mpasi za zingi zikuiza uzabe na tukumputu kwa lwena mmaru lukadira o papa papa nileva munatangu yina nani wazaya jo papa nani wazaya jo kanilevu katalomba wako kanilevu katalomba wako papa utusila ndevu ni mwana tutamamona tufuata mpila tu te demande mais c'est quoi alors ma kutumeto ma tatuma wati papa kwa tutela papa utusila ndevu papa kenda zange tata tutalomba bikaza tuyalila mpasi momo mama onso no papa mama mpasi matakwizanga ututeleti mpasi mpeza kaka kontwala zina tau za mwini za keke mema takwiza kontwala menge kututeleti zola mama wete na maonso no atikosi matakwizila mpasi na wete ati musi bitakwizila minge tata kanibole kanibatatu papa bana bakusilanga vuvu papa kanibawo watufuloza kwetu fufuila kwetu mpira kadinge ututeleleti nibuyila nibutsha Monica kama Monica papa leo tutalomba watu leo banzi la papa bara bawonso bekunsantamu ufumi wako bikao yalilanza entima tabantu bawonso no uzola kwambeseye mwana mpevya lo amen.
Papa Dragana Kangani. Kolo Yesu, Papa Dangena Kunti Wangoni, mon sang passat, Papa Sibagi Mwantamu. Papa, Nini Tokoloba. Yo oibi kosonde motema ya mwana moko moko. Yo lobi ete tozala bana. Kasi tozala basali te. Ya wana papa, maboni banda zero oyokaki ya ndenge na ndenge. Pasi na biso ebisi wana biso yebi yango. Papa na tango ezali tango ya makabo. Yo moni ba mama sere batamboli esika bana no bavandi. Moko moko atie loboko na sani. Bamsusu pe batete papa. Pas si votre on traverser sur le plan social professionnel et bien beau. Yo pesi biso mokuma to tonkama Yerusalemi. Mais ceux qui mosala malunga ezalité to kotonga ndenge nini. Ya mwana papa to seka mawana mwana kate biso bana babino. Ba o ba tie loboko na sani. Na bo ba tie te pambola biso banso. Ba o ba tie te tikete yo pesa biso po ete eyenga ko ya to kokotia. Kanisa pe ba mama selo batango pesa mama makasi. Na mokumbi no bazana mona se antam po ete ba kosala on tout ezala kolongolu kimia to se ngala tango tisukate na ntona kama na molimo santo. Amen. Rappeler le texte au total qui na premier et na deuxième tour. Tobanda qui na psaume de David 150 verset 1 à 6. Toleka qui na mibeko Exode 20 verset 1 à 17. Sikasikoyo tokozwa texte moko na Katia Jean. Apôtre Jean, Yohan chapitre 4 versets 5 à 10. Jean 4, versets 5 à 10. Soki tozwi tokotanga na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Tokobande la réponse à Kolo Yesu. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tobondela. On komboya tata mwana pe tata molimo santo. Yawe mokeli mosalisi mobateli tata simo kimbango kiangani. Nzambe na ngai nabengi yo pamba to ezali nzambe ngai nazali mwana na yo. Nasengi bolimbisi bolimbisi bolimbisi. Na mainyos tokosalaka papa oyo koseplisaka yo te. Limbisa biso, limbisa biso, limbisa biso. Ngonga ekoki papa po ete liloba ekoka kobima na monoko na ngai. Tata molimo santo na liloba yo osali mokili. Na liloba yo osali nyonso tozali komona na mokili. Osali bandeko likolo. Osali bankoi na kati na nzamba. Osali bambisi na se ya mai. Na liloba ozali kosalisa. Ozali kosalisa bana na yo à travers le monde. Olakisi na biso ete liloba ezali na nguya na yango. Tata molimo santo ma ekobima na monoko na ngai euti epai na yo po ete tobomba yango po ete mokolo masuka tokoka kobika. Kimia na yo tata molimo santo soki ezala kati na biso oyo elingi yo tika ete ezo esika na nkombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Esengo na bapetwami, esengo na bayenge bene. Bangonde bakomona nzambe. Esengo na bapetwami, esengo na bayenge bene. Uta ebandeli tata nzambe aponaki bango po ete bazala libota na ye. Esengo na bapetwami, esengo na bayenge bene. Bango bakolandaka mutu te kasi bakolandaka ngongo ya tata nzambe. Batata wa mama moko ayambaki mwana ya ndeko na ye. Mwana wana tanga komaki na ndako na ye kolala kolamuka. Mwana wana batutaki ye na mutuka. Mwana akufaki na ndako ya ndeko na ye. Tata mama tokanisa esika tovandi courage eko uta wapi po ete na benga ndeko na ngai na annonce ete mwana oyo yake pai na ngai auti kokufa. C'est vrai ba médecin balobaki ete mwana akufaki. Na désespoir wana oyo bango bazalaki na yango tata atalaki mwana esika batiaki mwana na hôpital abengi kimbangu kimbangu kimbangu. Mwana alamukaki pe abandaki kosakana. Tata mama lelo tokoloba boye mituna totondi nango na mitema na biso. Tata nzambe azali nani? Tata Simo Kimbangu azali nani kati na bomoi na biso? Est-ce que tokondimaka que tata molimo santo papa Simo Kimbangu kiangani azali nzambe? C'est pour cela que tobandaki kotanga na psaume de David. Nzembo bayuda. Nzembo bayuda totangi tozwaki yango na psaume 150 verset 1 à 6. Psaume de David comme na biso bandimi ya tata molimo santo lokola mibeko. Na ndenge nini? Soki totuni bana mikie ndenge nini culte ya kimbangiste eko bandaka pe kosilaka. Je pense que moi, je suis capable de connaître ce biso et de comprendre un psaume après de connaître un mibeko. Papa David, quand on a biso David, yé mutakoma ki banzembo wango. Na nyonso ezali 150 nzembo. Banzembo ya mawe ezali, banzembo ya bitumba ezali, banzembo ya kokumisa nzambe ezali. Soki tosali parallélisme. Na lingomba ya tata molimo santo ezali boye. Na 1921 papa Kimbangu atindi mutu akende kuna na missioni akende ko somba banzembo. Pamba à l'époque bata missioni bazalaki koteka banzembo. Tangu mutu wana komi kuna bayebisi ye
Ah, mais yo, soi-disant Kimbanga, je sais que ça bat. Soi-disant Zanzambe, soi-disant Boé, soi-disant Boé. Kasinzembo ya pas baza na moté. Batoana, ils se sont moqués de Dieu. Ba manqué Nzambe, car si on ne se moque pas de Dieu. Tokofinga kanzambe te, pamba te nzembo elobi na biso ete. Kanavo wantu bekangwa, kasi Nzambi ke kangwa ko. Bango bakanisi ete bakangi Nzambe, kasi Nzambe bakokangaka ete. Le 18 mai 1921, Papa Nabiso Jean Mokoko, azwaki nzembo ya liboso, amake sama nungidi. Ti lelo tokokisi 100 ans, Bible ya pamba ekozala capable te ya kotenir banzembo nyonso ya lingomba ya Tata Molimo Santo. Batata bamama, lelo totondi na banzembo ebele na kati na lingomba ya Tata Molimo Santo. Pona kokumisa Nzambe banzembo ezali. Ozali Nzambe ya komoi. Nzembo bapasi ezali. Yawe tala pasi. Banzembo etondi na kati na lingomba ya Tata Molimo Santo. Kasi na mokolo malelo toponi nzembo 150 ya Papa David. Na verset 1 lobi na biso tokumisa Nzambe na ndako na ye. Verset 2 bokumisa ye na misala na ye ya kokamwa. Verset 3 tokumisa ye na instrument. Tokotuna na instrument. Ah, on sait que tu vends du boye, tu moni kaka fakinde azobeta ba instrument. Kaka fakinde ko kumisa Nzambe. Non. Nasuka bapesi réponse. Nyonso oyo ezali na bomoi esengele kumisa Yawe. Batata ba mama bandeko na ngai. Esika nyonso tokozala ke esengele to kumisa Nzambe. Pamba te mayo nyonso tata Nzambe asali ekokumisa ka ye. Banzete epemaka ekokumisaka Yawe. Bandeke olikolo bango bakopemaka bakokumisaka Yawe na ndenge na bango. Banyama oyo tozali komona na kati na zamba bakokumisaka Nzambe. Pe bambisi na se ya mai bango pe bakokumisaka Nzambe. Pamba te bango bakopemaka. Yo moto oyo ozali na conscience oyo Nzambe apesi kati na yo esengeli okumisa Nzambe. Esika nyonso kozala esengeli okumisa Nzambe. Kokumisa Nzambe ezali kaka te tika ete na bondela. Tika ete kaka nakende na ndako ya Nzambe. Non. Partout esika ozali kumisa Nzambe na banzembo. Batata mama, surtout biso ba jeunes, nous les jeunes, partout nous sommes, nous devons glorifier Dieu. Tokomemaka ba mituka. Otie nzembo ya Tata Molimo Santo, otie nzembo ya lingomba, ozali koyoka. Soki Satana kanaki eloko moko esalema kati na yo, soki ozali en contact direct na Tata Molimo Santo, likambo wana ekozwa yo te. Batata ba mama, tata oyo aboti ngai, ayebisaki ngai lisolo. Alobi na ngai ete na bo jeunesse na bango, mama jeune mama moko amongaki ye. Tanga amongi ye, ya beti mbata. Tanga beti mbata, mama wana jeune fille wana ake na ye. Papa nanga pe azongini na ndako. Bazalaki nanu célibataire à l'époque. Tanga komi na ndako, mama wana ake koyebisa papa na ye ete papa wana abeti nga mbata. Papa wana asiliki. Papa ya mwana asiliki alobi sava na kokende kosisa makambo yo na mutu abeti yo. Tanga akei akomi esika tata nanga kovandaka apusani abandi koyoka nzembo. Alongi na ye, Papa Simo, alongi na ye. Ah! Papa wana yebi na munduki ayoki nzembo alobi, onde kunanga kimbangista. Azongaki na ye. Tango bakutanaki na ndako ya Nzambe, papa wana yebisi ye, ngai nakanaki na ye pa na yo po ete na boma yo pamba to betaki mwana na ngai. Kasi tango nakomi na yoki nzembe ezobeta na kati na ndako na yo, kibongo te ezongaki po enatikaki. Ezali kolakisa biso batata ba mama banzembo ezali important na ba mbomoi na biso na banzoto na biso na nyonso tokosalaka esengeli tokumisa tata Simon Kimbangu. Tokomituna
Oui, tokumisa tata molimo sana. Tokumisa nzambe. Tokumisa nzambe. Kasi nzambe monani? Nzambe yango azalaka wapi? Nzambe yango kombo na ye nani? Nzambe ya mibeko. Nzambe o esengeli tokumisa azali nzambe ya mibeko. Yangwana totangi Exode 20, chapitre 20, verset 1 à 17. Tokoloba nini batatala ba mama na oyo etali mibeko. Ezala mariage, batu baye pona esengo. Esengeli totanga mibeko. Mutu akufi, tokotangele mibeko. Tokei réunion, tokotanga mibeko. Partout esika nyonso tokozala, tokotanga mibeko. Au juste mibeko ezali nini? Depuis que ça, son éminence, Papa Diangenda Kuntima, a été mibeko na kati na lingomba, tous les jours, batatana ba maman, soirée, culte à tongo, ba dimanche, partout, tokotanga mibeko, batatana ba maman. Mibeko, ba misusu balobi ezali fondation. Mibeko, ba misusu balobi ezali base ya mondimi. Ba misusu balobi ezali code de la route. Soko zali na mibeko na nzela te, solo oko sala accident. Na verset 2, Tata Nzambe a rappelé à l'obiete, ngai na bimisaki bino na mboka ya boumbu kuna na Égypte, c'est parce que ngai ndem nazali Nzambe na bino. Batatala ma maman, na tango nezaki Israël, le peuple lui de Dieu. Kasi Tata Diangenda Kuntima, sa divinité ebisi biso ete bolongola Israël botsa kimbangiste. Kimbangiste ne rovandi boye ozali peuple élu de Dieu. Mibeko batatala ba mama ezali eloko oyo ekolakisa ete nazali solo na bomoi. Ou bien nazali ya kokufa. Na ndenge nini? Na mituni ba question, na lobi ndenge na kotamblaka boye tous les jours, est-ce que nazali moto ya bomoi to moto ya kokufa? Esengeli biso banso ndenge tovandi awa tomitunaka na mitema na biso na bomoi na biso, est-ce que tokozalaka ya kokufa ou bien tozalaka ya bomoi? Pamba tokomonaka mutu akotambolaka or que mutu wana azali ya kokufa. Réponse na ngai nazwaki yango na mateya oyo bapesaki na mboka Nkamba le 12 octobre. Balobi boye mutu ya kokufa soki olingi oyeba soki ozali ya kokufa na bomoi na yo, soki osali lisumu otubeli te mpe conscience na yo ezolobela yo côté, c'est que tu es mort. Oza mutu ya kokufa. Soki ndeko na yo asali yo mabe, aye epai na yo mpona kosenga yo bolimbisi, ndeko na ngai natongaki yo, ndeko na ngai nayibaki yo, ndeko na ngai nasalaki yo mabe. Soki yo oyambi eloko wana olobi ndeko na ngai nalimbisi yo vraiment na solo, ozali ya bomoi. Kasi soki olimbisi te, ozali ya kokufa. Misala ya Nkamba, misala ya Nkamba, tolandi nzembo, misala na nesili te. Soko olingo yeba soko ozali mutu ya kokufa, batata na bamama, soko kosalaka misala ya Nkamba te, ozali ya kokufa. Pamba te kuna na biso mezoloba na biso, soki loboko na ngai tongi Yerusalemi te, Nzambe longolanga loboko oyo, kata yango bwaka yango musika. Esengeli biso tozala ya bomoi, tosala le contraire ya mutu oyo azali ya kokufa. Soki tosali mabe tondima ete tosali mabe. Misala ya Nkamba tokoki kolemba yango te batata na bamama. Mbule beta moye ezala mupepe ndenge na ndenge kokoki koya, kasi yo kangama kaka na Nzambe na yo, pamba te ozali moponami. Kolo Yesu ayebisi Lazare ete mbotama mbala mibale. C'est vrai, Lazare a comprenaki te, alobi, oh, donc fona zonga sona ma mère nanga? Non. Kolo Yesu alobi non. Tika mabe, sala malam, tubela. Tata Nzambe alobi na Moïse, koko na biso Moïse, longola basapatu na yo. Biso esengeli tolongola ma nyonso oyo tosalaka ya mabe.
po ete tozala bato ya bomoi. Pamba te soki ozali na bomoi, tu seras en contact direct na tata molimo santo, na nzambe ya bomoi na yo. Nyonso kozala nango posa okosenga pe tata molimo santo akopesa yo. Tosala examen de conscience. Examen de conscience na mitema na biso pamba te tozali batu. Na tango ya papa kiangenda mibeko ezalaki. Kasi na tango biso tokomi bango moko bango misato bazako loba tata koya, tata koya, tata koya. Mibeko okoma makasi tozali komona yango batata na mama. Lobi lo lukutaka ne bimi. Apo lukutaka ne bimi. Mibeko boye bimi. Mibeko boye bimi. Tobetaka mabaku te pamba te tozali baponami. Tozali bana ya nzambe. Soki mibeko ye biso, il faut te répondre kaka ingeta toko tosa. Batata la mama totosa mibeko. Totosa mibeko ya tata nzambe parce que tozali na choix te. Nous n'avons pas le choix. Biso bakimbangiste tozali na choix te. Ce qui totangi na Osée 6, chapitre 6, verset 1 à 2, et lobi na biso ete yeka kande mutako bomaka biso, yeka kande mutako sekisa biso. Yeka kande mutako pesa ka biso passe, yeka kande mutako bongisa biso. Batata na mama. Soko tosi mibeko, nzamba kozala kati na yo. Kasi soko tosi mibeko te, yeka kande mutako boma yo. C'est pour cela batata na mama, tozali na choix te. Soko ozali kimbangiste, zala fier, ndenge ozali kimbangiste, pe tozali mibeko ya tata molimo santo, pamba te tozali na choix te. Kolo Yesu papa dialunga na kiangani, tokobandela yango mingi, parce que kimbangiste nyonso makambo nyonso ekangami wana batata na bamama. Papa dialunga na kolo Yesu, nzote lembi. Alobi tokende Kinshasa. Ba docteur bazalaki wana, ba papa bazalaki wana balobi non tata yo nzote komi pa okoki konde Kinshasa te nzote lembi. Alobi non tokende Kinshasa. Suka soki mokonzi alobi esengeli kotosa. Bakendaki Kinshasa, bakoma kutu Kinshasa te, bakomi na Kiemba. Tata dialunga na kianga Nikolo Yesu atika kibiso. Kiemba, nous sommes piégés batata na maman. Tango soki baptême yeba kokoti na lingomba oyo mukolo wana tokozala na raison te pamba te na tango elekaki tango batumbaki Sodome na Gomorre tango nzambe asalaki makambo ndenge na ndenge bato wana bapesaki raison toyebaki te kasi na mokolo mwa lelo tokozala susu na raison te car nous sommes piégés batata na mama Kiemba tokosa na likambo wana te batata na bamama pamba te tokopesa ba raison ngai boye ngai na bana na poto ngai na salaka boye mukolo na raison kozala te pamba te ezala ye papa diangenda kuntima molimo santu ezala molonga na ye mama bibi bazalaki na biso awa na mboka ya Europe raison kozala te batata na mama totosa pamba te tozana choix te toleki na livre ya Jean totangaki na Yohane chapitre 4 verset 5 à 10. Batata na mama mutuna ya tata molimo santu ekozalaka nakosala na banani. Mais moi je me suis demandé, mais bakimbangis na mokili toza boni. Nous sommes peut-être 50 millions ou peut-être 60 millions, je ne connais pas le chiffre exact. Mais en tout cas tozali belé awa na mokili biso bakimbangis. Kasi tata molimo santu azali kotuna nakosala na banani. Na fongola papa. Tata molimo santu alobi soki na fongoli peut-être bokima ngai. Non papa tokokima yo te. Olobi ya sika, olobi ya kala. Texte utu kotanga ezali oyo elekaki na tango ya kala, na tango ya nkolo Yesu. Elobi na biso lisolo ya nkolo Yesu na mwasi ya Samari. Batata mama nkolo Yesu atamboli alembi ayoki posa komela mai. Akomaki na puits esika oyo ba mama to ba papa bazali kotoka mai na tango ya kala. Tanga komi kuna alobi
Mama pesangai mai ya komela nazo kata kata pamba te tango na biso ekomi musika vraiment. Pesangai mai ya komela. Mama wana moni nkolo yo salobi nemo. Bon papa. Nini yo ozosenga mai. Yo ozali juif, ngana zali samaritain. Pamba te na tango kala ezala ba juif, ezala ba samaritain, bazalaki koyokana te. Ndenge tumona kana mokolo lelo ba mboka ba Moyen-Orient, soki Pakistan, Irak, soki ne bazaba ndeko kasi bayokana te. Na tango kala pe ezalaki ndenge wana. Alors bine ndenge nini yo papa ozali kosenga nga mai, yo ozali juif ngana zali samaritain. Okoko kosenga mai te. Biso toyokana te. Nkolo Yesu ayebisi ye soki oyebaki. Likambo monene tokokanga ngo tokomema na mokolo lelo batata na bamama soki oyebaki. Ezali momoko mukie. Si tu savais. Soki oyebaki moto oyo azali kosenga yo mai, lingo opimelanga mai te. Soki oyebaki te ngai nkolo Yesu Masiya, mwana ya Nzambe, oyo nazali na pouvoir, na puissance ya kopesa mai ya bomoi, okomela pe vivre éternellement. Olinga opimelanga mai te. Batata na bamama soki oyebaki. Soki toyebaki tata Simo Kimbangu Kiangani, yende mutazako yebisa biso na mokolo malelo na 4e génération. Soki toyebaki bamvua na bango misato na 4e génération. Tokoki kopotana entre biso na biso te. Tokoki kofinga na entre biso na biso te. Soki toyebaki tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu Kiangani azali Nzambe. Esengeli totosa mai oyo nyonso akosengaka na biso. Batata ba mama, ba groupe. Tokozala na ba répétition. Soki toyebaki tata Molimo Santo azali kosenga biso ete tokendeka na ba répétition mpona kobongisaka banzembo. Comme ça mokolo yenga tango tokoyemba nzembo kitoko mpe Nzambe akosepela. Kasi soki toye mokolo yenga tozali kobebisa na banzembo, Nzambe ezali kopesa ye kanda batata na bamama. Mokili ekomi na pasi. Soki toyebaki tata Molimo Santo, biso bakimangiste nde tokotisa kimia na mokili. Kasi toyebi ete tozali kowelana. Soki likambo ezali ezali ye te. Tata mama kolanda makambo wana te. Yo meka koyeba tata Nzambe soki azali nani. Bakoteyaka biso ba soirée, tokendaka na ba soirée. Awa tozalaka na culte matinale te, problème eza te. Kasi ba soirée, toyaka na ba soirée. Tokoyaka na ba soirée te, c'est parce que toyebi papa Simo Kimbangu te. Toyebi ye te batata na batolo bango na mitema na biso, toyebi ye te. Biso toyebi papa Simo Kimbangu Kiangani te. Pe tondimaka te ki azali Nzambe. Pamba te soki tondimaki ki azali Nzambe, maye nyonso akolobaka na biso esengeli tosala yango batata na bamama. Date moko tikalanga na mutu le 23 décembre 2018. Na biso bandeko na bino awa na Blaminil ezalaki makambo moko ezali koleka balobi ete papa maloba ya papa Diangenda. Le 23 décembre, le 23 décembre, toyebaki en été, Castellement le 23 décembre, on est tombaki samedi, na soirée biso tondaki, tozalaki belé, biro ezalaki mukie, pamba totebi ki lelo likambo ekosalema, batata ba mama toyebi tata Simo Kimbangu Kiangani te. Toyebi ete batata ba mama, esengeli toyeba yeso kazali nani. Ndenge nkolo Yesu alobaki na mama, si tu savais, soko oyebaki ti ngai nazali nkolo Yesu, ngai nazali na mai ya bomoi wana kopesa yo mpe kovivre. Biso esengeli toyeba tata Simo Kimbangu azali nani. Batata ba mama, tokendi su musika te. Pona kosilisa tokotanga na livre Hébreux 13:7. Hébreux 13:7 elobi na biso boye. Souvenez-vous de vos conducteurs
qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Totangi yango pambate, semaine otazali kokota le 12 février, Tata Nzambe oyasali mokili azali kobotama. Hébreu yebisi biso tokanisa. Tokanisa ba oyo balekaki tolanda nzela na bango. Batata na mama semaine mobimba tokobanda tozala na mabondeli pamba te Nzambe akobotama kati na biso. Soki toyebaki Tata Nzambe atuni na kosala na banani na fongola papa kasi soki na fongoli okokima ngai tosuki boye na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Totelema tobondela. On combat Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Tata Wabiso zalio likolo batuka komisa kombo na yo. Bandima bokonzi boyo. Mpo elingi yo basala yango osi. Lokola bakosala ka likolo. Pesa biso lelo bilei bia mokolo na mokolo. Limbisa mabe na biso lokola biso tokolimbisa baninga. Salisa biso tondima masengina te. Mpe bikisa biso omabe na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tosengi Nzambe. Mokili mobimba boyo kango nzoto na bino basala yango na bato boni bato misato Tata Mwana Molimo mokili mokili mobimba boyo kango nzoto na bino basala yango na bato boni bato misato Tata Mwana Molimo Mosantu Tata asala kaseto Mwana aye ate matila nama ngai Molimo Mosantu nache Molimo namba Mwana aye ate matila nama ngai Molimo Mosantu nache Molimo namba. Mokili mobimba boyo kanga nzoto na bino basala yango na bato boni bato misato Tata Mwana Molimo Mosantu Tata asala kaseto Mwana aye ate makila nama ngai Molimo Mosantu nache Molimo nanga Mwana aye ate makila nama ngai Molimo Mosantu nache Molimo nanga Yo,
nazipe molimo nanga, napesi yokosa neranga, lelo yokoliko choranga, napesi yo melesi. Tata, mwana pe tata molimo santo. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons à la partie sociale. Kimbangisme, oyez! Oyez! Kimbangisme, oyez! Oyez! Kimbangisme, oyez! 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 Espoir du monde, Église universelle.
La prédication du jour a été faite par notre papa évangéliste, papa Wilson Diamongana. Papa nous a lu 3 livres. Le premier est le livre de Psaumes, chapitre 50, versets 1 à 6. Ensuite, il nous a lu les 10 commandements dans Exode 20, versets 1 à 17. Et il a poursuivi par nous lire Jean 4, versets 5 à 10. Il nous a aussi demandé de lire Hébreux 13, verset 7. Je répète, premier livre, Psaume 50, 1 à 6, Exode 20, 1 à 17, Jean 4, 5 à 10 et Hébreux 13, verset 7. Paris-Blanc-Ménil, oyez! Paris-Blanc-Ménil, oyez! Paris-Blanc-Ménil, oyez! Oyez, 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 Molingo, Nibeko, Nisala, Ebotos. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Mwana Fedela, Mwasola, Mwana Bisola. Se lever pour que nous puissions le saluer. Saluons notre Papa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez t'asseoir. Nous allons demander à notre Papa responsable de passer devant pour la suite du programme. na kombo ya tata mwana pe tata nzambe molimo santo. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye. Tata
na petanza pe Molimo Santo to continue ko na bambote. Na yango to singi na faki abonga mapo abeta babilo ba solo pour siko to comme na tamba ba konzi. To singi na ba papa coordinateur. Papa Mavuki la Serge, coordinateur ya protocole atelema to pesa yembote. To singi na papa Paul Malonga atelema to pesa yembote coordinateur ya Ratelki. Tosengi na mama Ngabala Lidi Adolphine atelema prete to pesa bango nyonso mbote elongo faki. Topesa batata na biso na bamama biso mbote okomo misato akole. Okomo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Toko continue kopesa na mbote. Toko senga na papa représentant légal deuxième suppléant papa Telema prêté banana ou pas peso mbote s'il vous plaît papa. Papa na biso mbote okombo misato ya kule. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa kofanda. Tozana maloba mingi te lelo to tozana maloba te pamba te mama azali awa. Tango nyonso totikeli yango mama. Kaka tolingi toloba boye. Tobima libanda pamba te s'il vous plaît. Donc tu yebite lelo mama makutuga nga mpasi kunga tusomaliza. Vous vivez wangai. Donc c'est quand mama biso atele ma pointe lingomba black il ba pete na ema koko. Eta bilolo. Mama na biso mbote okomo misato ya kule. Maboko eyokana na nkamba ayeba ke mama na bapapa azali awa. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo.
Simoki Baokia Manimbote na Kongo Bisata Bole. Okomo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Sikoyo maloba epa ya mama. Na Kongo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa lelo tozali le 6 février 2022. Popesaki biso souffle de vie oyememi biso kati na sikoyo. Papa oyoki mabondeli ya ndenge na bana na yo. Nzoto maladi ekosalaka te kako ezali en bonne santé. Nzoto oyo yango nde enveloppe ya molimo. Nzoto soki ezali malamu te molimo mpe kolembaka. Moya kosala mosala na yo ezali te. Moya kosala mabondeli mpe ezali te. Nzambe na ngai topesi merci. Na nyonso osaleli biso jusqu'en ce moment précis. Tolebile ya bomoi. Tosengi ezo esika kati na mitema na biso. Papa tobengi ya koswana bana na yo po biso tozali batu. Yango tokosenga kana autorisation. Papa te soko telemi liboso bato za na micro okanisi ete yo leki bato nyonso na mayele. Menzoka nde yo Nzambe totiaka liboso. Zala na biso papa ti tokosilisa programme otambusa biso na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Plan Menil oye. Oye. Plan Menil oye. Oye. Plan Menil oye. 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 Bolingo, Libeko, Misala, Pelo. Ya solo. Bolingo, Libeko, pe Misala, Bobatisi, Botosi. Pamba te foko tosa biloko misato wana eza boye te ya batata na bamama ya Plan Menil masolo mingi ezali te tolandi matei ndenge papa siki kolesa biso mokolo na mokolo ezali tokendeke basoire baculte matinaux pe tous les dimanches tokoyaka ndako ya Nzambe to bengi yango ndako oyo tata Nzambe akovandaka. To yaka kosalaka nini? To yaka poto zweloko ya motuya oyo kobikisa milimo na biso. Ba tata na ba mama mate yango mokolo na mokolo ezalaka kaka yango. Pamba te soki tobandi kuna na Genèse toke na Apocalypse yango kaka bakoteya kabiso babandi na psaume toke mibeko lelo tokendeki na Jean atata na bamama ya solo mokili ekomi na pasi me mokili ya ngali te ezali nde biso bato tolandaki mabondeli elekaki kati na esika oyo tolelaka na biso kaka pasi me na kati ya mabondeli bamosusu baleli Nzambe na ngai tozangi bolingo me bolingo yango batiali liboso avant tokende na mibeko mpe misala soko oza na bolingo okosala effort po sepelisa Nzambe na yo na ntina bolingo oyo ozalaka nango na Nzambe na yo po tosa mibeko
mibeko ezali pasi koleka me bolingo mpo na ngai namonaka yango ezali pasi mingi te. Misala mpe soki oza na bolingo na moninga na yo, misala okosala yango facilement to bolingo na nzambe na yo, pamba te nzambe moto azali kosenga biso tosala misala. Lelo tozali kotonga mokili ya sika, toza kotonga nkamba Yerusalemu, me epesameli yo na ngai mpo moto ako kosalela biso te mpo toza na posa ya mapamboli. Papa Mfuma Mbanza atikelaki biso mpe misala, batata na bamama. Eske toza na bolingo na nzambe na biso? Wana nde mama na likambo ezali esika wana. Eske tolingaka nzambe na biso mpenza ya solo? Soki tolingaka ye ya solo, ndenge slogan ya bana ya blanc menile ezali bolingo mibeko misala mpe botosi. Soki basengi biso, biso tosencline ingeta, tokosala ingeta, biso mokaka wana ingeta. Koyima nde mabe bana Israel likola koyima bawumeli na désert, malgré miracle bango bamonaki nzambe asalelaki bango makamwa oyo nano bamona te. D'abord babimisi bango na Egypte na mboka ya pasi oyo bango bazalaki baesclave, mais malgré ça mawa babosani nzambe na bango bake kosala veau d'or. Batata na bamama bipai towuti nde yango toyebi wana moto nyonso soki totuni ye banda yo okoti na lingomba makambo nini omoni moko kati na biso na bandi ya koloba oyo ya moni. Mais soki totuni sikoyo dans une heure makambo nini koleka na mokili na ndimi te ndenge tovandi awa tozali capable moko na biso aza capable ya koloba dans une heure voilà ce qui va se passer. Oui, météo toyebi parce que bango ba étudier yango batia ba baromètre na bango soki banini oyo bango bakotalela ka climat. Mais oyo etikali oyo nzambe abongisi tokoyebaka yango te. Nzambe surprendre biso na likambo monene oyo tolateli ba masque. Mais biso tozalaki déjà averti po balobaka na biso maladie za koya. Toyokaka to toyokaka te. Maladie ye. Mais toyebaki te ke maladie soki ye tokobanda kotia ba masque, ba geste barrière, ainsi de suite. Yango tozali kovivre batata na bamama. Sikoyo tozali kokende wapi? Eza komema biso wapi? Owana nde toyebi te. Mais basengi biso kaka totambola na solo. Solo nde eleki nyonso. Tokoyembaka nzembo na biso ya kotobanda culte. Tosala mosala ya nzambe na solo. Na hypocrisie te ndenge toyoki na mabondeli eleki awa tolibondeli. Wane kokute biso très cher. Sala hypocrisie peut-être na ndeko na yo mutu me na tata nzambe te. Bapesi biso mosala monene. Ezala yo mondimi koloba te ke nga kutuna na nga na grade te na kosala nga na lingi. Grade monene eza nini? Toyebaka yango? Toza sûr? Na yo mondimi oza na part ya responsabilité na yo. Ndenge nzambe atinda biso na mokili mutu na moto ayaka na mission na ye bien spécifique na ye. Mais mission mosusu emonanaka te. Yo moko ozosala mpe likambo sans koyeba ke osali likambo nzambe asepeli na yango. Des fois emonanaka te makambo mosusu tosalaka yango spirituellement
sans le savoir. Il y a moi na batata na ba maman, bana Blanc-Ménil, lelo occasion monani naye poto tonga Yerusalemi. Yerusalemi dia pas du fois nani. Ah, bon, vous voyez quand on ne pas y a quel privilège. Tata Molimo Santo Ye. Tata Molimo Santo Oye. Santo Oye. Tata Simoni Kimau Kiamani. Quatrième génération de Zambel Gibiso Mingi. Aye kovanda kati na biso. Polikambo oya lingi ko sala nanu esale mate na mokili. Banda mokili banda. Nanu esale mate me likambo yango akoya ko sala yango na tango ya biso. Nzambe aza bolingo ya solo. Likamwane ko sale makaka na tango ya biso. Eto komona yango, to ko vivre yango. Eza likambo ya solo nanu esale mana mokili te. Ba tata na ba maman. Oyo ba kotera biso mokolo na mokolo. To bomba kape to salela. To lingana. Eloko na nezangi biso. Bolingo eza matière moko très difficile pour certaines personnes évidemment. Et ça n'est pas si, mais normalement il faut qu'il y ait un capacité. Pour ceux qui ne savent pas, ça ne bolingo pas il a biso te betola mokite lelo. Mais ne savent pas pesi biso chance. Aliya repêcher biso. Alobité. Tokata nano likabote. Na yoka kinzembo moko na ebite na yemba ki abwao. Toza ko yima me likamba ngo pesa ko umela ezo umela uyeza ko umela po Nzambe alingete biso nyonso mokolo na tozala eko sala esengo to esengo te esengo ndenge centenaire to tondaki na Yerusalemi ezalaki esengo esika nino kotia likolo ebongo wana mokili sikoyo eko sala ndenge nini Nzambe akosala likambo nano esalema na mokili te. Bana banganga Nzambe oye. Oye. Ah. Mama Lusiku pone elaki kaka pona Blanc-Ménil oyo yena. Pona Blanc-Ménil maman, il y a un Tintane. On a participé pour la première fois et puis bazui pour na maman. Bango bazui bango ba mususu ba paroisse mususu bazui. Ba paroisse mususu pe bazui. Ah d'accord. Bango pe ba sali effort. Ah c'est bien. Le bisou de traité de l'émotion. Bino banane. Blanc-Ménil. Ah, les camotés petits mais costauds. Et ça la kanango allez on mettre la maman à poko. Sikoyo papa Semi le 22 mars. Bana bakanga Nzambe tous allez belé na kam. Oyo tokokoka tokende. Eza boyete hein? Ezali pour la coup d'envoi. Pour ndako oyo bapesi bana banganga Nzambe ekosila te ekosila te ekosila tokokopesa fungo na le 15 novembre tokokoka ah bon ah boza makasi na paroisse oyo na kotala bino lelo ingenda eza likambo te na bato mokili kutu bakoma ingenda bika ingenda ah en tout cas ndenge tozali ko civiliser bato liboso soko moni jeune aza kolenga to mama na kitambala ezalaki ya banani ya bakimbangiste bataki twali sikoyo ekoma pamba bitambala ayayayaya ntintsane ebandi me biso toza na vache mère te me tokosala misala ndenge nini
bozwi na biso pe ya pasi tobande nzinsani byangenda muyibi sikoyo yeka mutayalaki muyibi bomoni makambo papa lobi bokomona miyibi mikoleko ya bamonani to bamonani te bangismo ye makambo nyonso biso de foto lakisa mokili siko eloko moko wana etikali tolakisa bolingo na biso ntango moto mpe aye atali bato bazaka na bolingo moko non akotikala to akotikala te mais soki aye kokota bamosuku to bakomi koswana alobi ye nakomonela bango mosika na bavert blanc sikoyo nga na ye awatala makambo bazosala eza boye te wana eza ngambo te ayaya biso nde tokozwa punition koleka bato nyonso pamba te soki oza na bana na ndako opesi mobeko ubien oza na eloko moko tia wana oyebisa bana basimbaka yango te soit po moko ya fleur ya kitoko papa wana alingaka yango mingi po oyo mutu moko tasimbaka yango meme pa kopangusa kota mosusu epasuki boyambi mopaya na ndako mwana wana ye na ndako ayebi ne makambo wana te boyebisi peut-être bomonaki ça n'a pas d'importance po akokende osala nini na po ya fleur akokende nango wapi bovandi mokolo mosusu mwana wana akei ake kosimba po ya fleur po apangusa epasuki tata kogangela plus nani mwana ndako me moninga na bino ayaki mpona nini boyebisaki eteke nalingaka te basimba yango mwana moto akozwa punition biso tosala très attention biso toza na niongo makasi zala na niongo ya moto kasi mpona kofuta yango ezali pasi tokobanda misala papa pasteur alobi soki tobandi okei ozwi mwa mai 2-3 minutes tozongi na kati me tokende te kenano kolia kwanga na yaki nango fona lia soko kolia 1 minute c'est bon lia na yo kwanga bapekisa eloko te me tokanisake biso moko après ntango ekomi mosika mosala soki ebandi towumeli me biso moko tolekisaka ntango na biso jeteki oye jejeki oye tokomi mpe l'heure nini na montre na lati chorale ya dirigeant papa dirigeant oza bino chorale wana bozaka bato boni mama na mipesi nzoto pa na molimo pa na yo chorale de dirigeant papa ntango ayaka ayebisaka biso chorale oyo bokoki kokende monde mobimba bokopola te na koyemba mpe yango moto eyembaka na likolo me mama oyo ya Blanc Nil lelo lokolo souleve likambo yango mama zwango na maboko na yo nayebi papa mama na kobakisa eloko moko mpo nayebi bato oyo bayebi yo te biso toyebi yo ntango tata na yo akomaki na Israel batunaki yo soki oza mwana kimbangu mbula ebetaka te 3 ans abetisaki mama nga nayebi yo yebisa tata na yo koralo etonda dirigeant oye Blanc Nil oye likambo te ye moko ayoki na ye po esika nyonso tozali bazali to bazali te bazwi bonne note bakoya moke okomona kaka yo moko jeteki oye koreki oye
Dirigeant oye. Nzembo ya liboso boyembaki nalingaka nzembo wana mingi. Nzembo wana nalingaka yango mingi. Oyo boyembaki na premier tour. Boyemba nani? Boyemba bo mekana yebi yango siko na français. C'est tout yimbi to yebi to yebi. Dirigeant ye. Dirigeant kotonda te. Kaka na nombre na bino ndenge bozalaka. Nzambe moko akobongisa. Eza boye te. Bato mibale ata bayembi to misato Nzambe ayoki. Eza boye te. Yango na tango tokobanda misala batata na bamama. Ndenge na lobi libanda toki lovanda kate bino moko bobakisi botosi lekimbe kaisa boete tozalaka bana na botosi soki basengi tosali toyimaka te yango wana bana ya blanc meni bana banganga Nzambe longonia ndenge bosili kozwa kupo bopesaki mbongo ebele malgré na yoki te soki bopesaka 20 €, mais bozwi coupe tosepeli makasi ndako papa senye kosila te tokopesa fungola le 15 novembre tokopesa te tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Toto na maloba mama pesi biso okombo misato ya boye. Okombo ya tata
mwana tata molimo osali
Tous ici. Blaniloye. Pour ça, nous était. Tout à ma place, tout peut ça ne va pas maman. Tous ici qui tina biso maloba ezali na maboko mama kopesa mama micro. Blomeniloye. Bonne année. Lelo penza to l'accident ezali le premier dimanche au mama yeza boyete hein. To sepeli to sepeli. Ngai pe na sepeli mingi. To zala kaka bana botosi. To tonga Yerusalemi po bipai to uti to yebi kuna to zali ko kelele to yebite. Na kubongisa mukolo pona zonga lisusu soki bolimi na zonga bon tosambela tobondela na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo papa topesi merci tokomaki na esika oyo mabondeli ya ndenge na ndenge esili koleka papa naza na elikya ata moko ekomi epai na bino tala esengo ya bana na yo papa tozangi mabunga te mepesa biso makasi po tosalelo na solo monguno ya kozaka na biso ntango nyonso yenda yaka kodistraire biso ya mwana papa touti kozwa retard ya 10 ans me nzambe na ngai nayebi ndenge yo récupéraka makambo na yo tike tosepelisa biso papa po pasi ese eleki biso na sita ntango kotangela biso kaka mabe te me ata moko ya malamu tokosaka liboso na yo bana no mingi papa bayaki ba mususu bazaki na makasi te balobi tokokende po mama koya kuna potangwa simbi nzoto ezwi makasi nzoto maladi kosalaka te papa biso banso tomeli bakisi avant toya bakisi yango ezokende mpe lisusu kodétruire biso papa nzoto bino bato bosalaki yango bosali nzoto boza kutu na besoin te ya korefléchir pamba to ya kosala ke loko na ye lokola monsieur Renault ya sali voiture metango ezwi panne oyebisi ye kaka asi ayebaki eloko nini bongo yo nzambe yo tosali mokili oyo na liloba mokili esalami bozwi biso bato bosali bozwi souffle de vie eloko oyo ozala riche ozala na mbongo mwa ndenge nini moya kosomba molimo ezalaka te soki eloko wana eye kaka mandat d'amener na mbongo na yo kotika yango mutu moko pete bakokundaka ye bazwi mbongo na richesse ne nyonso batie na libulu ya mwana papa elakisaka nde nguya na yo ke toza na biso biloko pamba papa merci na nyonso osaleli biso banda tokomaki na esika oyo pesa biso kaka boyokani pesa biso mpe bobangi ya nzambe toyaki na kimia tozonga na kimia leka liboso tolanda kotia okotisi biso na bandako na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tokende malamu